Na wenga ensemble azalite na wenge pas maison mettant et bandi azalite donc aza ancien on était déjà tout d'abord et puis soit zo lobane ngwana bon et moi yebi am so nga tsika na la team wata po ba disque zo simba te ala do fa la team ala do fe penado adro liba la raison za pena do fe héritier pour ko ka sou musique te ben introduction yo so bimisa ke simba te Olivier na raison 5e vitesse c'est bon hein 5e vitesse. On est où du car ils en ont repélaté. Oui, pourquoi ça va première vitesse, c'est Zozokende, deuxième Zozokende, troisième Zozokende, quatrième et cinquième et comme appel automatique déjà. Mouton et bika. Sauf quand il cinquième et comme automatique. Si vous yoti, car on route dans nous en nous donne pour ma batterie. Donc la santé nini. La santé nini pe. Bon musique ça santé tout. C'est dans la santé. La santé. Qui parle bien, il y a un petit peu kilo pour bataille, il pèse. Vous comprenez? Si vous la santé, c'est ça, oui. Bon, la musique, écoute, on quitte la santé, ni tala. Tout ce qui m'a bogué, tout ce qui m'a fait. C'est moi, il y a une minute de musique, ils en ont marre moi. La musique, il y a une minute, il faut battre. Bah comprendre que musique, n'a pas son niveau, ils allaient les droits d'auteur et à la rater. Tout ça, n'a pas producteur, CDT comme un sous-té, et comme un grave, CD. Ma maison, belé à autant la musique. Lélo. Héritier le roi nouveau-né na musique. Na carrière solo. Na ndenge te ka uta ke pa wera wana ezo kontete. Na carrière solo. Ayo kuta ba Robino bazalaki, ayo kuta ba Fabien quoi a rejoindre ba artiste mususu. Ponanga concert na repesa eta ke mutu na yeba eta ke mwana ngonga na yamba. Vous comprenez? Pour héritier la mwana aye wenge nga mona yambi. Lipa mwamba deko kwa mai ya chanka mechi. Donc ah, petit Angaï, c'est mon fils. Ya chanka merci. Ah, lui a pédé. Na ma campagne. Si tu as fait mon corps, Afrique Info avec Franck Semaï qui andankala twende. Moi là on a minute yo pour na biso ya ligue. Muto za longwe déjà mo continuera ko finga se ko zo regretter. Il y a un regret. Sans regret zali o yenga regretter wana. Pour mes ata yebi porte à la samba. Aye tester aluata 4 oui aye sous test ayo azonga ndengwana te azonga ndengwana te aluata 4 ka aye akamata koti asali tester ba bazonga basala test neti na asala tester te bofuka misande la kosa fuka mama sala test la kosa fuka masala lango na vocal to metimola libulu zo sikoyo faire tanga zonga afana de parking de 14h si je me trompe pas à 4h du matin. Na Paris dans le parking hôtel du Taba ça les marqué Simbité. Azongara. Oh, azongara. Bon kanda na ma kasi pe lo mona. On va que quartier la tazongara. Oh. Mutaine Gilles Babon. Masalanga Gimalela le prince de la ville. Donc apema na parking wana yango mona na kanda mabe. Azongara bongo za na kanda. Yango wana za na kanda. Et pour comme ça dragon te. Kanda na yepo afa na parking aya zonga. Akila faute Seigneur. Na pesi ba diplôme bana wera mbote bana bazo tanga les États-Unis. Bolo ba pe diplôme ba chinois mutu bazo te foutre la bango minerval. Bolo ba chinois bazo foutre la bana wera minerval pendant 20 ans. Après toi bazo misala ba kozongi sango ndam ndam. Okina yenga moko na ndaku Seigneur. Oh quelle bonne vie. Na pesi ba mwana nga baliaka koleka batu mbote Seigneur. Baleki na ba artiste belé na ba leader belé na santé ba mwa sakara. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï qui andankala twende. X-Bass Marandura Franck Semaï. John! Patron! Mais, il y a des gens qui sont sur la voiture. Sur la voiture, il y a madame Liboso, sur la voiture, non? Et patron, pour moi, yo, comme ça, Liboso, on va aller à Oyo. Tu connais habité, hein? Via Bisso Batambongo, mais pas si, mon boy, tu connais Nabando. Putain. On va vivre à porte-parole, les bélés, bazo, attends, ça l'orchestre, c'est ce qu'on a la jeep et belé le roi Ngabou. Si on a joué 4 fois où tu as maté des récoltes à Happy, voiture à Babana. Ça va.
Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa. Pardon? Umune kiti boyo za madani nso abina ki yo na pango. Yepsa so tala ka so za botu. Dona nikas. Yepsa glory olangi. Oui. Ah, bah j'ai autonome. Yo ibinga de. Nana bengi gas. Telema ka wana. Fo ibaba, telema wana. Wewa. Allô? Onga na bengo bana ngo satina ndeni ngana oluko ayo zati. Na sans ni. Ah. Bon, moni bata pisale ya ren ba bango na sona zati. Ah yo fungo la porte papa fungo la porte. Fungo la. Fungo la te. Yo lo bazate ndeni ngana benga zali. O tuna ngaso mtaye pa ni fo tuna mtawa mwaga tuna wa. Yo. ndeni la. Ko sa be o to ba ba yo ya ba ngo zati o la li zo mbale. Te omoni sikoyo na ndenge mangana ko masula sécurité na maya. Biso atambongo to kana sécurité. Oye bate mutu ni awe osaloma be. Wewa wa bo msaba chuma pale. Te wana voiture madame. Voiture madame. Oma de voiture. Eza 5. Eza 5. Donc 3 ya bana na dia. Ah le quoi place là. O chama ko. Terrain. Nazolinga ya bana siko nazochela ba ona ndako na ngam susu eza na nini. Na wa. Te na lobate baba nduluka ba. Yo ba bipoza lozana mkater. Nani? Glory to sota ba niveau premier ndako na somi na 2001. Vena nga caps wili kinkela mutakenda usombela nga. Wana wapi tolo bana wapi? Batalo baba makambo wana ba edit. Menga siko na minute 1. Na bandal na komi na ngode adi. Na kaluka pe na onora bana kaluka. Te na somba na kaluka pe zali. Siko na banga moyo commune pe ya golf kizola. Ezali. Bon siko ça compter siko so ke monga funa o ke ipene. Ese belé ya. Donc rien à voir na linga ko te. Bon na sombela ba mère na kitambo. Toza on va 5 par ça kolo. Et 5 de son a calculé be ba 9 et demi. Plus 18 terrains. C'est ça ta fait la bande Zambé. Et voilà, les y comprendre, nous sommes à la résidence de Sankara de Koutawewa, dans la commune de Bandal, sur Paris, Bandal Bomoko. Je vous salue partout là, vous êtes branchés sur Afrique Info, tout le vrai des Glolang, la méga star de la presse congolaise. Je vous salue, je vous aime tellement trop. Merci à Thomas qui est derrière la caméra, merci à tout le monde qui me soutient, mes vrais, mes grands frères, mes petits frères, mes connaissances, mes fans, mes loulous, moi je vous aime tellement trop. Merci à toi, Dizola, mon agence privée, je te salue. Merci aussi à Paul Bouang, à Gaz Nagaz, merci à toi, merci à Willy Mouchen, le véritable école. Jojo Ngonda Email, merci à Gauthier Mascotte, pour Capo aussi. À Mamé Milinze Mbatou Sepela Mbetolo, il y a Jolie Moussonga Songa Bango, il y a Sylvie Mbembe. Sans oublier en toi le boss, Jack Sobano, quand on tourne le sang là, tu es aux États-Unis, je te salue. Merci à tout le monde. Balinga Sofé Kapski Kelayan, non, je te salue là, tu es. Tout le monde, bah ça bon, à chaque fois. Na Afrique Info, je vous aime tellement trop. Noël Okito, merci à toi. David Elouté, de bonnes choses à toi. Je suis né le 17 octobre, un an depuis ça se fête. Dans la vie des Glory Olangi, vos cadeaux, vos appels, mes mamans, je vous aime tellement trop. Et que Salanga, il y a un message, oyo, toko sola les longs, toko loba parce que tout est barca ba valeur, tout respecter babi, respecter l'homme à son époque, hein. Tout nzimaka mo ton époque na esweke moto. Monika moto a malamu, bonzimi keza malamu, c'est par rapport à l'artiste, mais c'est Fally Ipupa, mais c'est Fally Ipupa. Je pense qu'on va en parler un peu de lui par rapport à Ido Azul. Je pense que ils ont bien ma case qui est au titre d'un combo, on a eu un message de Fally Ipupa. Je suis Glory Langue, mais je parle na ngam na nous autres on a mais makambolo banakati na c'est Fally Ipupa. Ce qui kaka boté titre moko na combo ya Fally Ipupa c'est pe na ngote ba koziki sa vidéo na yo. Prévani bozo mona ba vidéo e beleza ya kozika. Parce que c'est peli na émission type émission Soleil Wanga, je pense na Dazoflex et ça ya kozika plein de émissions oyo ça demana combo na ndenge ke Fally c'est pe na ngote o suka na tango baza ki di basoka ki di baté c'est ali iner lo ba ki za Fally Ipupa te di capter de king de nion sonami bengarawana c'est un peu ça.
Là, c'est pour Fally Poupa, le message de Fally Poupa. Je pense que quand il y a des bisous, to zanga kamanga rokoma, au salut l'émission là, tous na nenge na yo, ni contenu maramba Fally, mon titre na komba Fally Poupa kotalama. Nous sommes désolés l'artiste. Je pense que quand entamé presque de Missé Belé, de Ventone, de Koffi Olomide, de Jibem Piana, bah Missé Nyon, on va comprendre le qu'on a pas personnalité et ça aura moins bien quoi. Respecter l'homme à son époque, l'artiste. Je vais parler avec Sankara de Koutawewa. On va en parler selon votre demande. Je pense que tous les fans de groupe musique à maison mère Bozé à Kosebela parce que c'était votre demande Gloria il va en parler avec moi au solo là vraiment m'embêler on va en parler des histoires de plusieurs personnes on n'arrive pas à comprendre de voir c'est les dînes aujourd'hui et il peut ça la Mouki va faire belé tout solo on a wewa ba Sankara de Kouta Maël et Saka miracle tout solo on a wewa Sankara de Kouta tout ça vraiment la raison c'est la commune de Mondalungwala nous sommes chez wewa boyebi domestique riche porte-parole Moro Boyebi Ndami Benga l'homme de plusieurs voitures il est là à côté de moi oui voilà ta maman toi là ta maman et ça la bisonne bien laisse comprendre oh ils sont là ta ils ont des mon souter ils sont là voilà oh bon bah micro moi munene na comprendre ne maboka mona nsusu quoi di boni balé mon ba en tout cas laisse tomber oh baka ba refit. Vraiment formidable, vraiment c'est déjà important. Je te sais là, tu veux brancher quelque part. Un mois dire à te faire à votre formule là. Si j'ai mis son après-midi. Oui, en tout cas, non, ça vraiment non. Tout d'abord, bah, le phénomène Igwe Rasson, formidable. Ouais, l'homme des immeubles. Oh, Léona Minito, en tout cas, bah tout donc KO, bah fandi calme. Na pesino ba immeuble, on a mbote sigezali. En tout cas, mon amutatongi double immeuble na Gombe et puis na ndaku sous triple et sous donc. Na Gombe déjà moko double immeuble mususu abandi ko abuki atonga na makamba so abuki atonga na bani ko peksa donc bitawe rezaka koma na 17 immeubles na Congo donc nyonso na po Pascal to sala na ba New York ba Miami de pesa e kanda lo bibena en tout cas il faut contribuer na botamboka na en tout cas ba mbota to et puis na palais wa Sonic na États-Unis et si comme pas tazali en tout cas ba joyeux anniversaire na exosengia ma preso continuer za mwana ye et puis Gladingia na saluer nouveau wangler na ya sombi o matango faut payer sa carte d'identité et puis va passer va prier va tel état d'âme sur na molimo accident ou bien na molimo piné toboka en tout cas na pesi ba mbote et puis sans oublier vient ngai caps Willy Kinkela pour tout à l'heure aussi ces missions na démarrer car na ke na juillet hein comme ça to betine moi tour mo donc bon accompagner nga pour na so finanga Willy Kinkela caps Sankara de Koutawewa, annonce dans le vaki, ton ami, Bobinga na Baninga, Boyebani ami d'enfance, Bomona, Boyebani Banzala, Boyebani Tilo Bokoma, Batunzamba Sabnongulu, Avi Ide Moro Boyeke, Soro Komi, Kombo na yé une émission qui s'appelle Nangote Aziki si émission. Point de vue de Kozani. Ce qui est quotidien, le bas à qui dit bas, inéditant. Émission physique, point de vue par rapport à Kozani. Oui, je parle de Fally Poupa. Ah oui, en tout cas, je salue déjà mon ami d'enfance, Fally Poupa Massanangai, le professeur, donc des fois, on à l'école, au taliba élèves, nous sommes à l'école, disent que Simbité, pour ma matière, ils ont pas bien compris la leçon. 5 minutes de vie. Ils ont pas bien compris la leçon parce qu'il y a ça à l'école. Mais ben élève ba sali pe introduction na bango simbité donc ils a soit ba comprendre vraiment les santé ou bien ba sala ba école buissonnière de faut ba zongi la musique en tout cas ida jouer ça na mabete série mo pe biso na maison mère pauvre d'été à Kimpoui en tout cas pe à son âme azalaki pe so tie vidéo nengo wana bu ba signalango ba vidéo belé za kolonga ba journaliste bazo benga en tout cas so ba musicien nyonso ba fandi batali pena que non na mboko jamais ba kumisa ba musicien ezalaka ba journaliste ba comment dénigrer ba musicien et puis ba journaliste ngo ba yebi na bango ba musicien ngoti do ba bimi na bango ndengwana parce que zona pays mo bo net exemple bona ba wera na bino bona ba Fally bona ba Koffi bona ba Jibe bona ba Fabrika bona ba artiste belé o na ba pays msuso ba ke ba mona ba nzambe ba ko suba na bilamba mais biso tozana bango me banda ko finga bango tongo midi poko nde presse ezakaka presse bato batangi na facilité presse ba kuluna presse ya bato bazana bango lote donc bakomaka so ba ye ya kofinga kaka finga non bo finga bato o baba millionnaire voilà bo finga bato baba parent bo finga bato baba responsable après na so ba ba mesure ndengona pour moi et ça la plaisir à ma casse pour moi état que père de la nation état que père ya sala gréco-romaine on a fou là bato no so ba ya ko loba
je vous ai pas éduqué comme ça na ebisa bino soko yo loba déjà il faut dans la technique oui que tant na loba bo na ko chrétien na gloire yolangi mais na tangi kombote na ko chrétien mususu Daniel Massaro mais na tangi kombote donc eza nengwana me bango ba oyebati et puis na minute faut oyeba valeur amutu faut talat te so na fingi na côté vie privée artiste ba kota ngote so na côté vie privée artiste eza bien te so na salibo yango monike pona en tout cas décision fallait jouer en tout cas pour nga félicitations masananga mi d'avance motema ya Nana Ketchup félicitations et fait année ngwana donc ngana lingaka te sukaka pas falite il faut ba orchestre senior so bazo ba méthode wana so ce titre mabe bu bazikisioni obi combien de journalistes ba moninga lobby bazolela mais sankara obi ke balongoli biso de 5 vidéos balongoli biso de abo balongoli donc c'est ça comme ça ba te belé ba rolapa comment ça ba tout mo boye lelo Bozala bino, excusez-moi gloire de dire, mais Bozala bino est l'autre côté. Parce que, à comparer par exemple, là, Fali, la ninga ma bête bozé l'autre côté. Comparer là, Bawera, bozé l'autre côté, là, Jibé, parce que, bah, on va star, bino, va journaliste. Tant que journaliste, c'est peut-être au maraba nati, le collègue, papi, maman, mamie, il est là. Ce qu'il y a bino, bah, gloire langue, ça, penaneti, borotanga. Tu veux que gloire langue, en tout cas, gloire langue, respect pour. So ba nota gloire langue atanga pena malgré génération mona ba barbara nzimbi te mukanda ifasiki otanga ne classement ah merci otanga na ba barbara nzimbi oh kuna atangi na eteme ayera po msusu ozo comprendre ayera na misu makasi ndogite ba biloko nyonso wana faut ba to ba comprendre que to komi na moment moko botika na ba artiste à l'aise mutu na mutu a s'inspirer mutu na mutu a sali solo na ninga nga sala mais ateke neti ba to comme ça ba lokwa ba papier ndengwana non à toi pour moi Fali encore une fois félicitations. Félicitations directement. On a une deuxième question de Kofi Bakelo modernement abi. Merci d'endenge balwambo bati cabino te prince en ligne. 140 ans que nous armés comprendre ni wana. Kofi Olobi merci na ba velwambo pour bati cabino te ba presse en ligne. Message de Kofi Olomide vers des journalistes en ligne. Yo comprendre l'onion sur Kofi Olomide na lobanini. Parce que na époque ba lwambo yo ko finga lwambo to ya lokoti na ndakuta. Moni bino bo finga na bino ba wera ba occupé na bango to mona wera moi lobanete bo finga ba fali a répondre nete bo finga msu Kofi mobwa ana moi sinepe na bana mazolo banete bo fingi Fabregas mazolo banete bo finga msu ozo comprendre a lobby na par rapport que soki ya ki n'époque ba lwambo a lokoti na ndako avant mbila ya yemwa ko beto na maboko so na époque ba lita bembo velita bembo zo bunda au moins bela bo kakato mai guéri donc coup de tête do subi. Mais les lois sont là, il y a un moment où il y a un que ce que zaki n'époque ba lombo bona chance. Bona na chance. Si parce que na wana ba musique benaki leader on a leader ba kutani amsu na victoire bagarre. Donc yango zolo ba ke presse aline ndebino finga bango midi poko mais bon ba no beta mamakasi. Ozo comprendre ce que ba misango oya lelo bana bango du bazo bunda na bango te ofingi yepe boye jumso bosani okepe so beta matolo jumso bosani okepe so rep na ye mais excusez-moi mais de vous mélanger vous êtes découragés décourageuses parce que jamais yo ko finga no Fali mais jumso bosani okepe rep na ye olipa ko tso boseka normal ofinga no msu wera olingi pe msu un jour boseka normal ofinga do c'est ça yango makambo msu message overa mbo apesi bango il faut tozana ba limite moko toyebage musique eza o bango ba oyela bisote lelo ba kanga ba ujana mais pour moi franchement si on a lancé message et pas ya mon général Kasongo faut bando kangande bato après saline ce sont les plus dangereux que ujana les plus dangereux que les kuluna parce que bazo saline image mboka jamais baloba bien mboka bazo salir image ya artiste jamais baloba bien artiste ya artiste bazo salir image ya ngai papa na bango so ngai te point saline lingai bimate ça garde écoute ouais tu as parlé de kapaba kuluna abanini elle a monté ba kangina asali na mana prison babinga na parquet on a makala si je me trompe pas mais à un moment pays débordara si balangage na maison mère afinga waza chef d'orchestre na bino aloba Benjamin mabe akoboti salinda mona linda liboso mabshilo azara mona ya Fali aloba blomo souvient on a déborda ba mona ska me funda telo ba porter plainte pourquoi pas bino pe bokelo peut ça dossier n'a pas tellement il a débordé trop sur nous c'est botika et laisser aller ming. Bon déjà de tout d'abord neti personnellement na ebagete na ebpt na eko yeba yekaka na cheka tango kaka na monique star na biso Congo
fali pour pas kangisi est-ce que na yo yebake azaka nani yango babandi expliquer nga soki kormi soki lo ni nga zo expliquer na zo comparer kate soki nani yango wana afinga babatu aprendre par après na yokuta na Sam Kazadi yebtala kisinga siko image ya afinga ka Linda na robota na Linda na robima na ye et puis parole moi kilo hein. Et puis il y a un kilo na ko bando répétant que tout est na ninga respect mes trois enfants français Sam, Samantha, Monique, Samuel bazola nanga ba papa lo ba gros mot ba te belé ba za pena ba conscient bo excusenga donc tant siko ba do la kisanga que non Linda yo akomona na roboti sa Linda na ko sala boy maman na fali bon ça va siko biloko ninga na ninga no logique kakola marié officiellement Linda a marié officieusement ce qu'on a n'est normal basa sikoyo ye kakol Linda babimisi mwana bango OK à part de loto mwana bango bimi mwana pa ota te bobo elo mobala ya kakol baloba français na anglais mais bako yo kapeli lingala parce que za langue na biso maternelle soit yo kage mwana pena ko ya pe papa excusez-moi je suis pas ta fille. Franchement, c'est la choc quoi ça. De battre belé bazoé baloma kamoante. Quel que soit battre batin dabino. Pour battre batin dabino. Bala mampe na ba succès. Bala bango peut-être que on est na Congo wa. Ba yebi bango que soit bimi catastrophe moi ça mais rien. Hein? À comparer neti. Muta batin da ya comparer so chef Fabrigaz na nga mabete so contrat moi ba ozwa ete ba ozwa Fabrigaz. So contrat moi ba ozwa ete ba ozwa Robinho. Na kena ko tuna ba falite na kena ba wera te na kena ba jibe ba profiter. Ba ozwa pe innocent. On appelle gaz fabulous, on appelle gaz mawete. Donc pour vous dire que mutumo boy pona muto tinda bango musique na eza finga batu. Parce finga batu wana tango do finga neza opération finga batu. En revanche pour gagner quoi? Yango fêté parce que moi Léon a minute batu tout basundoli apparemment. Na moni que bazo kipe kutu été ba moni bena que non a que nous pourrir attendre la prison. Donc biloko wana fêté batu batikali mais batu batikali pe na mona baza mwa maele mukie parce que batanga pena bakombote na mona pena mutu teke alobaka na ye ke bot so da danger yaka lobaka wera boy fali boy te comment est-ce que te koyate o tantini so nini o toki ko te no wana ba fanti wa maboke yaza ba bloko msusu toki paate mais na ndenge pena ke yoza mwa sa tembe oza mbala tembe lobaka fali yo oza boy wera oza boy tanga juste combo si on mona bate belende oyo bakenda de aba makala et puis na muto okumisa bimisote pour na niveau relation à Congo aza bébé amuke même nga Sankara nenga mabete na ligi ba ba relation na succès donc pour vous dire que moi na yoka gazo senga ba pardon non fali pardon vraiment vis-à-vis nanga na yoki mais pourquoi za kaboseli likambu na suko bando senga pardon muto za teti so seli likambu faut continuer ki teti no tina suka on dit mo ke makala pona lobaki donc voilà makala ngope sikoyo ba makala ta premier jour do komo kokuta pe muto mo abi bandala le ko mi chéri nanga mais aza mo amubali sikoyo ja sikoyo na moni jongo sikoyo za matama za bilo mo boye ba diri mo boye abi azo ba peso za kuluna zo ne sikoyo jamoro ya oleka na te volo za kuluna et puis avant na moni chroniqueur na kuluna et puis na moni na watu ne carte ya presse azana ngote azolo bagage no ya monaki ayokaki ba fingiso mutu na bango mo atinda bango do o ezola kisake tozana ba mission ya ba kuluna oyo bazana pona ko détruire musique congolaise donc oyo bazana pona ko tinda batu moni sikolo ko refese te botinda ka babatu ba finga babatu siko yango wana siko epesi mobulo zo luka ba relation nyonso za na relation te obenga boy mabe ozongisa boy mabe po mwana ana ndenga za wana na ndenga mabete pona ngana osenga papi kakol plainte likolo mususu comme ça été ya ba batikali ba comprendre que tango zo loba il faut yeba ndenga ngoloba na ndenga mabete parce que mutu na bilongo pas dans danger te azane pe poité azape star te dans la vedette donc normal on comprend donc il faut comment que vous en avez respect surtout à l'artiste hein donc quelque soit ba tinda bino ba te belé pele lo ba comprendre on comprend ba biloko ba to tala ngope soupe na ta soit talika to tala ba kombona ni glory ayina lingake mingi nani Vincent Tulis na lingake mingi so nani so nani bon direct et comme ya kopona mutu mususu ba tali oka elongino do bimaka na sommet gris ba changer chaîne muta chene maboke elombe yo sakana nga ba kole lombe muta préférer na elombe tout le monde
Oui, à Sankara, au delà de immeuble, les gens disent que c'est immeuble à 20 ans, c'est immeuble à chinois, c'est qui partenariat membre. Les enfants, c'est le côté, les immeubles à l'état, la relation, na kati, 10 ans, PC quand même, c'est tout à fait normal. Yo kasi, et lo kanengwana na Congo, Congola, on dit ma Congolais. Et les qui m'a cassé les kilos. Il y a mon immeuble, on est boti jalousie, le bis na bababa. Il y a mon immeuble artiste, nyo sona ba longwa 20 ans passé, 30 ans passé. Bango nyo so ba yo lo banambala moka si ko po immeuble sili. Tala jalousie nengwana. Bon, toi tu as supposé msu mutu mobo. Abenga ta ba Coréen, ta ba soki ba Zimbabwe ba e. Na terrain ne mo bibo tongelanga, bo pesa ngang soka après 5 ans, après 10 ans. Mais ça nan. C'est de la gloire. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas le cas. Ouera tango ba masana ba sa ba folie. Ya ba car danger, ba champagne, ba nini aibiga saga ciment. Pourquoi comme combien ba 1000 francs de. Ah. Mais na silou koza combien? Bon so to bengi si saga donc azama kasi na ba saga ciment. Calcul. Ya monique ba tebele si pesi bango vertige. Biso ba chinois ba yaka po ba tia ba vitre, juste ba vitre, ba posande ba vitre. Mais na logique Sankara de Kunta pena ke wera ninga sisi meloko na sisi on na mutema moko ba basomba ngokan asisi ngokan ya ngomoni wera obona bokebwe na parking ne ba car moi danger ma matane taxi omona wera pe boy ba pe mi bo ate toke boîte bokoti pena msubo ba ni ote ba champagne ba di wera yo pe somba ba champagne bia ate bino ngombo melango ote biso tongo me bobo so 5 so 10 ngana olala lobi fo remoka ba simea chala mutu ataka da limoni zaka la sima do yango mona baloba ke mutu aza responsable mutu aza maele wera tongelo kone eboti jalousie e komi ba chinois bo bango pe baluka ba chinois ngo ka ba limo na tourna bango bango pe baluka ba chinois na bango sikoyo ba tongela ba ta 20 ans ta 30 ans okopa ndaku wera so mena États-Unis wana ndimite ba chinois so ba kene États-Unis wana si msuza na ebita msuba cambodgien msuba japonais ba américain so banani bon ndako asomba na Belgique bana batongela ki yango susu poiso nga après soki 50 ans bon ndako asomba na Suisse ndako asomba na France oto bandasko na bandal atikali ka so na denda ku bandal mo meko maye azala bandaku moko donc ndako etikali ka ya V-Caps na ya ça op 20 ans nan oh naso ebiso ke via za misingelo ne so no so mbeza ya wera ba vesto ya wera sapato ya wera eloko pa do bana ngai tikala ka do bomel bina nonga Sankara même sur lipeka wera donc ils ont kipete donc pour vous dire que biso nde tozara na ba Sankara to pema ka bena to mona ke te ba wera oyo rien à voir donc ato somba ba parler belé donc wera yi muta distraction te zwa kitambo emsu kitambo tikala na ndaku mo pa mo musaka sokaka te kitambo mso tikala na ndaku mo pa musaka soka wera so même so pa musaka kitambo mimeko miaye donc yeso koma na ba commune mo so afandika boy asomi nyonso donc inkole ku maluku ba bia koma kuna te po tikalika prince ga mutu so asome komi ya wera donc pour vous dire que mutu azaki maye la do chaba ndaku na ye na immobilier chango kaka wana okopana ya omona atango V-Caps akomaki venanga wiliki nkela so asombi palo yo so asombi de pale na mbala moko atongianga teki susu asombi musu bato abenge vantard non ezaki vantard teza maye la mbongo donc c'est ça quoi oui ouais tu as parlé de mon sac yona frère wala relation ni c'est mon frère ande onanga ba boza bande ko vraiment bana ba maman moko to ba papa moko boza bande ko ya 4 te ande onanga la ndenge ke à partir moi dans mundibu partir moi mulu banga 100% mundibu nga père na nga mundibu mère na nga mundibu donc kota ba mère na bango donc ndenge tozawana donc yango moni ke sala vraiment ke tozava bande ko donc mundibu quoi mais tu finga na boza na ba connaître teza finga na tenga na to finga na jamais ndebo mema na bo ngana ezaki soki ye abosani alobi mabe wera c'est automatique armona nga pela la 5RD na ye donc de ye pe mosaka ne dana so ayoki balobi mabe jibe aroya na mais to finga na te yo kasi denga so le kana ba TV msu na zo na zo rappeler bato neti ba mission ba olongwa ba lu finga wera Sankara ye na ba nyo rappeler bango ba vie na bango ndenge ba ya na ta li papa lata ezaki trop risquant na ta la lidofolo jar wana donc on rappeler au kasinde ko ya bo rappeler ngani tinga na mona banda la guerre de Santo rappeler ngani ba Japon na beta o rappeler ngani to soutenir wenga ensemble ndozo lia otie kwanga na voiture ya moto lamuli yango lie
Net nandeni. Pongane na abona minute ti lelo ko so kwanga mweza so na besoin na saba maboke na ngaba scénario. Pongana ngala la muta ya cinéma. So na kana zo kwanga na ngala chango na car na ngobe la car so ke nani ona cha. Wana ko te gibala ngote ngala muta maboke. Ya omona ke so landi be omona sankaya mo émission normale. Sankaya mo na ina rubrique na nga comédie. Sankaya mo do ça varie. Oko pa donc ngana mo na bandal déjà biso na ninga mabete biso ko na avantage. To mata l'escalier. Et puis donc on la salle de bain. Donc il koso to bien monté na yo kala sango ka ki koso mais na mona monté na bien monté. On biso déjà salle de bain et puis na ninga mabete caro lelo e ka pa ba chinois ba lelo mais biso koli na caro. Donc faut comprendre que na mindo na ninga mabete ya o mo to za ba complexité. Donc né grandi à Bandal. Donc wenge za ba orchestre na biso ya Bandal. Ngane na repetango ke na masa ya leka ba wera suka ginkoy pi masa na masa fali pupa pi masa na ngai donc bando kanisa suko ke na ninga logique ba masa na ngao pena ke non leo na mito wera pire vient na biso donc c'est tout à fait normal ya omoni ba tumsusu ba rolo ba ntika ba lo ba pesa ba jalousie et puis lelo na ninga mabete na le ginga succès nga le ginga ba leader ba sa ba orchestre na succès sangale kuta we wa l'autre dans un moto de ranger na ngam na me ba porter parole votre ngai parler na leader. Un leader Kassimer, Ozan, Nazalaki, parce que. On a la porte-parole, non. Sur internet, un journaliste congolais qui a interviewé Zidane. Est-ce que Yondo est bien un journaliste? Mais l'internet, c'est la Google, Mindele, ou Alexandre, la bataille. Voilà, donc il y a des cas, Roger Ngandou, il a un problème, Roger Ngandou a Makala, pour devenir cause à la nuit. Non, ils n'auront pas si jamais va souhaiter à Moutou. Ma belle, jamais va souhaiter à Moutou. Si quand même, je ne sais pas si ils ont raté. Ce qui est en tout cas, pour nous, on a un leader na yazali au salatu autant to lo baboinga lelo et ana butu na moyi wera otikangate ndepe lelo Roger Ngandou na butu na moyi jiba otikayete donc pour en tout cas na ebige et les gars si c'est affaire d'argent Léo Namboro affaire nous sommes bons affaires civiles affaires civiles bah y a comme ma décharge au foot à combien de temps au foot à combien de parties donc c'est ça que bah toi même sous que na habite na ndimite que ça peut neti oh le baso qui corps miso na nyama ki miso na yepela ya ndanga kepela nengwana kazala relation de bimisete na ndimite ya Roger Ngandou za nengwana. Voilà, c'était la première partie. Deuxième partie, on parle directement de l'image. C'est sûr qu'il y a un moment de Sankara d'écoute, affaire Rick de Sankara, ou étiqué Batunion sur Sankara d'écoute, la vidéo où il est dernièrement à Awa. Et c'est à Calais, et c'est vraiment à Calais, vous avez un vous avez un plateau, votre ancien chef d'orchestre, Betali Solo, yo bando se Kongunzami. Batora base, bangaba yeba Sankara, vous avez un kanini pour Ngunzama kinase. Le 2, toi-même tu es là sur place. On expliquer Bissoni pour tamboli un moment tamboli macabo dans un plateau. Il y avait vu l'autre Mondombe, fait Richard de Pumtalelaki, et Melia Babindo, Bill Clinton, affaire ya Kolongwa, il y a Dolph Dominguez. Faire expliquer par rapport, il y avait le vieux Napso, Joël Photo Betenga, au finga, tête de boda fing timmer mampata. Tant babonga anzoli la yongunza mo banzi koseka. Caméra ça que déjà ba banga expliquer biso ezaki histoire nini o c'est qui ça qui yo ma miss to da ki scénario bo créer ki déjà na CP na vidéo na makasi parce que ba journaliste aime so ba histoire te boya kaka ah Richard sala 10 ans Richard sala 15 ans est-ce que na vidéo en 2001 on est hérité Moni Gazalate donc atika obeta masola wenge po azalaite donc il sali bien pourtant la epsa ba on a mona ba on e baya ya na wengi na nini gaza. En tout cas, intervention rapide des Agui dans 98 à Zalaïte et 98 à Zalaïte. Je salue remix intervention rapide de remix à voyage Maramuto 99 à Zalaïte. Tu vois que pour topé en fin 99 voilà. Na 2000 à Zalaïte, tu vois comme à 2001, il y a un autre écouté bisope na poto. Tu vois ça la qui bouissa pipa. Tu vois qu'il y a na 2002. Okay. 2002, il y a un moment Beta Zénith. À Beta Zénith. Après, on a pas eu un Nzembo Vielo Tsatikela. Il y a un nostalgie. Bon, il faut comprendre que voilà. Après 4 albums, excusez après 5 albums d'ailleurs. Donc, Beta ma solo te ya yebi wera. Et pas Beta ma solo te dans bateau équipe d'attaque.
oyo ezalaki wana ozomona komoni penaka bafere balaki omoni bababindombe balaki omoni ba Emile alias ba Bill Clinton voilà donc bato bazalaki bango wana donc ezali kaka la vidéo wana faire à sexe ngai nde c'est ce qu'on dit mutolela parce que ba finga ki presse ba fingi mère ya leli muta pesa bino vie mamta me poto ya zo lela mbamo yo ngunzami mbala mo ndo seka kutu babino matuni o sankara boni bo seka ni elongi ataki siko rappeler ba matanga nyoso to mona na basomba zikida vie kwei dopo eleleli wana pena siko nanenga chelela ki munokongo la coopérative donc yango le c'est qui s'engage fort doit rappeler aza eleleli là-bas basi là là-bas basi de l'autre tika la so ba considérer ka ngom le ouais la longo mi ya boaki akia kangami do et l'autre c'est ngane leleli moi mbala lela ni wa te faut la charisme aussi moi mon choix les que scénario bo créer qui bo scénario te zaki mambo solo mais juste c'est que ya leleli na ende mu te c'est ça tu fallait pas lela c'est encore fala lela na ye mais na moi charisme ya zanga charisme tina bibem azanga charisme tina rolela omoni alela kinde kendaki pela siko yango sexenga toi tu peux babino mazo pexo wana zo konti obunga bon kende pour ça wana to kota wana na siko la fandi siko kia siko muna mikangi munokolo do seka ezaki wapi wana ezaki na port de Pantin na France. Il a mis au point dans Zachary Bababa sur tout ça. Les gens disent que Babi Bozao est un scénario pour créer pour déstabiliser vie Adolphe. Beaucoup c'est les macambo. Ce que faire il fallait les maboter Vix. Non. Il y a on aime malamoro yo tant on comprend que le couteau bando c'est kakutu et mais il a pas vu j'ai mon papier boyé à quel ngombe. C'est dans scénario Il y a une histoire vraie. Oh soit qui fait ça qui pas si. Hein, on a pena qui Maramo boye tout ça bani tata soit nga longa fa longa na normal mais komagi mabe komagi boye ye ba niveau moko boye c'est wana pe mbetenga kotyango na ninga ba simbalo motema toleka e yaki mabe tout ça banini et komagi ya benji yango soit qui fait la mais là scénario théo na ni rien là il y a une histoire vraie nga la seconde la faire exagérer voilà il a une des sexes Sankara doit aller le porter plainte na parquet affaire que tikalio les gens bazo zelaka wana etikali yo na nini yo mo conscience otango ta vie dormi lo bele ane etikali yo OK bananini te bon nga biloko wana na temps na tala yango bang senga te parce que lelo au mona ninga mabete muto ayebi nzamba ko banga liwate oso yeye ataku to betango nsangi ataku to salini yeke ya donc muto pa tika l'éternel na mukila za te parce que ezwa muto to za loi nature yango moni na expliquer batu que so banga liwase ko yebi nzambe te même ba président de la République et même ba star le roi ba Michael Jackson le bateau banga ki ba bi sinon le banet sindeni adeta kufi adeta nga kufi nga za la mawamuwe adeta ga mutu mo comme ça on est normal na ina bando loba te biso ba Sankara skala ko mona ke na star pona loba te mais Sankara longwe Sankara longo beta double G ba mise au point ba photo panzani côté kuna Frank Steba na ba Gloria côté kuna so banani ba o musutu nani aloba nema soki gaz kabulu so jag aloba nema siboy nani jazz kavu okopa côté kuna ye côté kuna ba nani kuna côté kuna aye na dia s'intégrer nini côté kuna salini donc ezaba ba biloko yo menga siko ba vieux ba yebinga bazali so ba fandi ba benga 50 ninga bino vi kolanda te c'est de n'importe quoi nga za na makamanga tout ça méditation yango moni ke sala ege na ya ko mona ke lelo Sankara na ndenge pena mabete na nenga je nazo expliquer bato ke internet en tout cas son ngaite ezama salanga mosaka si son ngaite ezama salanga mosaka so mosaka papa na mosaka to master na mosaka masala na nenga bulo na papa na âge na nenga âge aza quand même kolo mais na nenga boya ezama salanga donc soki mosaka lobite internet elali so Sankara de kuta lobite internet elali mais lelo esalige Sankara de kuta ngayo siko moni ba mo internet e bouger susu makangwe pour son lobby ka liloba mo vie titre pa ma vie yana batebele glo langi titre to ba chaka au mona msusu wera son à répondre na ni okota na wera son na bezana ngo wera te fali pupa a lobby ba secret na ni okota boezana ngo falite mais biso ba Sankara titre ngamba mo Sankara de kunta mais ba musu po batala bango faut na pena ke Fabregas à répondre na okuta bon Fabregas zemsu atala ko mo mdalo bana emsu mutu mo mdalo bana donc ya moni kenga na ninga ba titre ba chaba na Sankara de kunta ne ba chaba pe masalanga Blanchard Mosaka
donc ndenge moko pe lelo so che kombo awera te na internet otala mati so che kombo ya falite na internet otala mati donc bato faut comprendre que ça makambo gas donc nga en tout cas makambo mutwana loba nga mona tala nga bi bon mo pene na yebelie ikoza pe msusu overdose on comprend il goes appelé overdose donc dose les cas qui donc a melaki pena bi mela ya makasi mais pour son information nga na robanga te en tout cas nga lobana na keba na zwa pe na message nga pe na zong sele payer pa keba pour so tokena ba catholique ne baloba to milengele malamu nzambi to ebi mokolo te pour muta okufa liboso msu ya ngai na yo gloria msu ekozanga msu pe zayo ninge yepe ninga za na msu nga na okufa vaye tuko yeba okufa avanga donc to banga magamu te et puis magamu ba leader akoloba eza na point na été tant gomi leader faut appeler moi charisme mobo. La musique congolaise est au Kenya wapi maison mère Sankara de Kutawera postulé on n'a pas compris ancien moyen ko wenye musique maison mère abi yim taza dauphin et maison mère parce que on ra ko kasuta mona sumutu na maison mère te mutazana na maison mère te yim tawoto na maison mère au comme ça parce que on ra ko kasuta ro na politique là je parle de Olivier que na wenga ensemble azalite na wenge pas maison mère tant ebandi azalite donc az ancien on était déjà tout d'abord et puis soit le banen ngwana bon ye moi yebi am so nga tsika na la team wata po ba disque zo simbate ala do fa la team ala do fait penado a trop Olivier la raison on a pena do fait héritier pour to ko ka sou musique ben introduction yo so bimisa ke simbate Olivier na raison 5e vitesse c'est bon hein 5e vitesse on dit ou du car eza na ngwa ko pelate oui pourquoi ça va première vitesse zozo kende deuxième zozo kende troisième zozo kende quatrième et cinquième eza et comme appel automatique déjà muto aibika so ko ti cinquième et comme automatique sikoyo yoti car on retourna nous ana nous na pour ma batterie donc batterie eza tezo pelate siko vitesse yango ko ça se place et ça l'accident ambulance et kufina muta maladi na kati ambulance pele pasuki muta maladi ya kufina kati yango to Olivier en tout cas félicitations mon frère continue comme ça yonde dauphin héritier c'est les îles noni sona ko wenye musique à maison c'est les îles c'est une merde yena ro répondre était oui en français c'est une merde dans un merde ngana niveau nanga na ninga mabete donc talaka na répondre Marie Paul afinga wera tabat 20 afinga ra wera au bongo motema na bongo lise motema bon moniteur na yaki afinga na tali niveau na ngabi obangi te po ba vie so fingi au risque comme liboma le mo nazoya ozoko pas donc omoni leti Marie Paul na ninga mabete afinga wera ba kipara ete na tali ngabi mais tu afinga wera ngamo na lege na succès Natalinga bi bon ça va y a pas de problème nari na respect na répondre que nari na respect ba petit na ebagi ba vient ngalo kwa ba vient so ba marocain ba vient so ba ndave ba vebele ba zaki pe ya ba petit na e na otala pe siko ba lepe ba to bele be de zak parler to yebi dans ninga bandal ya mo to zaka occupé et puis par rapport à moi en sous Britannie masananga Nathalie Gangabité, tu répondre. Mais tant que tu répondre, lui continue. Combien de missions Marie pour la salle à Fingara, Tina Bangola, Tina Banin, donc à Finga total de bon. Trop, c'est trop comme on dit en français. Il y a un répondre qui est. Chance payez-moi comprendre que ça a coûté ma cambamba. Moi, mon ama est rebond la montée ma babatse. Donc là zande ngwana ngaso na lobby yango mona so na lobby ka leader moi bimi na piscine yo répondre so na lobby leader moi mso dindi na mai ba ko batsa so yango na banga ko mi lobelela ngaza mutu nga bimisa ba leader mais tunanga na ne sa bimisa wera banda musique banda ka lobby na wera bimi mais ça ba tukani baba bosi sa wera nyeti na nini héritier na santé nini ya na santé nini pe bon musique ça santé to c'est la santé la santé qui par rapport à un petit peu kilo pour batali bien il pèse on comprend là si la santé ni yo aussi ça ouais bon la musique écoute on quitter la santé ni tala to tika maboke to tika ba fan c'est moi léona minute musique ezana makamwana te musique léona minute il faut batu ba comprendre que musique na biso niveau ezalé les droits d'auteur et à la rater tozana ba producteur était CDT comme en sousté et comment ba grave ba CD ba meze belé à otala la musique lelo héritier le roi nouveau né na musique na carrière solo na ndenge te ka uta ke pa wera wana zo kontete na carrière solo ayo kuta ba Robino bazalaki ayo kuta ba Fabrial quoi à rejoindre ba artiste mususu ponanga
conseil na kopesa etake mutu na yeba etake mwana ngonga na yamba. Vous comprenez? Pour héritier la mwana aye wenge nga mona yambi. Lipa mwamba deko pa mai ya chanka mechi. Donc a pecho ngai c'est mon fils. Ya chanka mechi. Ah lui a pina. Wana wa. Na ma campagne, so lui a pina ati mutanga kimanga. Inga bi malembe ba. Utira mapa na populinga bi. Oh. Mais attendez jour ya attendez. Na speaker. Ozo comprendre. Sikoyo azana tante ke yene ngazana fo bandolo ba makamwa ponanga na pese conseil ke abeta musique ne normal. Alanda baba tuté bantourage wana bazoya kosaye ke so afingi akete musique ezo ezana makamwa na te. Po soki atiki makamwa ba kofinga azana carrière mulai. Mais so atiki te ko zui ba journaliste mo 30 pour ba finga ra wera tongo midi poka wera saleni. Et Tchagi enfant chéri à wera. Mais faut le parce que voilà obi kaza qui enfant chéri, mais on n'arrive pas à comprendre ba tout ba longa na pas wera. Il y a comment le plus mauvais na ko benga mabeli bosala bombela ka na zaka njura ba misa manzaka. Alongwa ye moni ngaza na regeta pourquoi longwa. Vous comprenez? Et lo kezanga atinda des lettres azonga orchestre. Parce que mutoyo déjà longwa. So za na kena na makambo ni anse. Yo parce qu'on a bête là. Muto longo dans succès. Elle quoi fali exemple. Balo bateke ote atanga aga fali pour masana na mutu la yebi mingi wana de lona minute oyo elle quoi fali alongwe pas confiance à succès na bon mona fali afingi kofi mutu afinga mutu za kota fandi amona binaki makambo ngo ekokaka atende na kanisa keza yango te et puis kanda nde moi c'est pas baki pe na maison mais bo soit on finga mais bo sanga nini comme elle bon sali succès bon na ninga normal ya ko beta makambo balbum te po yemo pe banda ba di musique yango asaini. Donc pour te dire que wera na niveau na te wera na ratate wera ko beta masola plainte ko beta masola ba yom to fula nzemba ya ule to kozo ba keza mabe yango bat ba yeba ngo po à travers yeba na pete yeba na yo finga nzemba no c'est la promotion soka so yo kango yena Daniel Masaronde yeba ozo kompa to tsiko rêver moi le na minute yo problème na biso ya ligue muto ezaka longwe déjà mo continuer ka ko finga c'est ko zo regretter il y a un regret so regret zali o yenenga regretta wana. Ouais, mais ça t'as yebi porte à la samba. Aïe, teste. À l'ouata 4. Oui. Aïe, sous teste. À raison à n'engouanate. À raison à n'engouanate. À l'ouata 4 cas. Aïe, à kamata koti à sali teste. Bon, bazon à basala teste. Netinan. À sa teste. Bon, fou comme ça. La cause à fou comme masala teste. La cause à fou comme masala l'angona vocal. To mettez mola libolo. Donc, aïe n'engouana. Basta tester c'est ça là quand même pardon mais ça tester bon zo sikoyo faire etanga zonga afana de parking de 14h si je me trompe pas à 4h du matin na Paris dans le parking hôtel du taba ça les marqué simbité azongara oh azongara bon kandara na makasi pelo mona avec le quartier la azongara oh Moutaine Gilles Bavon masalanga Guimalela le prince de la ville. Donc après na parking wana yango mona na kanda mabe. Ezonga bongo za na kanda. Yango wana za na kanda. Et pour comme ça de raconter. Kanda na yepo afa na parking aya zonga. Donc pour vous dire que ponanga en tout cas moi leo na mizo na ninga mabete so bando tala lelo badiemba bazenga luketo ba PDG alima imono azo postuler na mwamba et puis ba Jean-Marc Abunda de so landi pe nozo sentir que lelo coffre même à 7 jours de la semaine ezobima ba mona banzemo monsieur akati ba désolé ba maman ba femme modèle maman CDJ donc rien à voir on comprend. Après ça, on a mis ça formidable. Ce qu'on a formidable, on a Jamaïque animateur à Kendati ba compétition. Ah ben la bino na bana ata melodi bossa na formidable. Ya ota la biso est-ce que biso to na concurrence na héritier. Mon aninga mabete est-ce que ba ko chata na Robinho. Pour Robinho aleki. Fabrice Zaleki. Soko ya leki nani? Nani? Ye. Héritier leki nani? Ah tina ndimete ba niveau mo na ba kibinda ko ya. Okopa. So pela na ochela ba duduki binda po duduki binda tile lo betaka okopa na nenga mabete ya zelo kote na Congo hein donc yemo azana yebi ka zelo te donc ko ba no beta masolo kuta musique te et puis ako za tene tafano ne prête mon na otale est-ce que na nenga mabete yo ko chata na fali te vide ebele okopa so na chata na faire na zuna na faire oh si na nenga logique est-ce que vous cherchez na fali na faire comme ça faire na comme si tu nazo expliquer logique ya classement que derrière do bicha po ya do bicha lo kwane cha va ba fali
Ava ba faire, ava ba fabriquer, ava ba robinet. Moto na temba ka bino ba mbongo na maison mère bi bino bien bo senga keti lelo. Boko lo balete po bi bino tout bo na obete matolo. Bino nyonso ba kakol banani boya ka po yanga kina matanga ya moni ba kebisa ki mettre na bino abi poto yeba nga na zerité. Beta matona ndako nanga. Yo na biso wenda ngo ba base internet to ibali normal. Premier mbongo na simba na vie. Hein? Premier mbongo na simba na vie. Que son âme repose à peu près dans la baie quand la guerre de Santa. On va tirer biso. Mon mari monsieur fallait pas pauvre baie bazala. Fallait pas venir biso ba l'aimer à bazala. On va comprendre. Premier poto nae. Ngai baie quand les éléments to même en Hollande. Mbongo ali boso simba. Vie to kabulon. Vie tu bozo combien? Aibi. Ngam na yamba ya poto. Doninga zala. Yambesu na poto. Oh mais c'est mon fils. Na moni ngai. Poto ali boso aye c'est moi. Tant que Rabi Sankara. Oh bina joyeux pena mwana na yo. La tali pe mwana ngazali po mamukenga bi yambanga kagisi ko bazo sepela. Popo tazo ngamba solo parfait bani. Abengo nani? Ya chankaya inga bakasi. Okopa. Mais tant siko de ko zo ninga normal tant ya solo baba mise ba ko senge ba bon. Tant waya. Ti lelo. OK to ke normal. Tant waya sikoyo première fois na lupanga wera. Na senga ke mbongo. Oui, mais senga biso ba mapa, senga biso ba mai, senga bloto. Donc la mito yo so wera commission ninga za. Ponanga azan intérêt ta banda ko loba mabe. Abaksa 1 plus na wenge. 1 plus na wenge ni. Ba wenge za so ba nda ku poya yembaka. Bon c'est pas grave. Sikoyo wera so minda kuna wenga, asomi banda kuna wenga ensemble. Yina botamete. On a combien de plus ya baksa? Ou bien moins. Ou bien ça qui non existence te. Wera sali intervention rapide à son banda ou yazarite. Wera sali solo la bia son banda ou yazarite. Wera sali ke bouissa son banda ou yazarite. C'est de n'importe quoi. Encadre wera na studio. Waza d'avoir wera. Waza na kudu waza kudu komba sotis. Et comme maramo bo na nenga normal. Tant wera embi peda mon kile monde a surprise maman na botamite sko encadre ke wa. C'est ka ndoki encadre ke wa. Tant wera emili mbesanga ma Chantal azagi te encadre wera. Azala kana souci à Blandine Pemba azalagi te encadre wera. Donc c'est de n'importe quoi. Hein pour dans les appels na ba blog mon comme internet hein ba PC lengi mutabandi loba yo encadre wera. Presse boete. Bon c'est pas grave hein. To PC ba titre no so lingaza. Ne père na biso loba so amoni mutu mo linga bandolo ba manga mebela bina PC na ngayo raison. Mais mutango mutala tort. Mais père na biso moni que tel mozo na munoko makasi abide yo zo raison. Siko yene tieboy. To PC titre no so lingaza. Ta kabelier. Voilà, Sankara de Kouta toujours une musique à maison mère qu'on fait avec ses enfants et des anciens. Ngani na ibaka we wale loto si sali kamongo pia bino boye la ranini. C'est le srambo sala nini. O tilelo. We raza faux vieux, we raza sora la monki we raza mabe faux vieux. Viens en chor, viens en boy. Ça base de quoi? Pas Bill Clinton Kouta azuna toi même expliquer c'est le marama pas moi la msou c'est le débordaki. Quoi entre wera le groupe de musique à maison mère wera et c'est le sram. Abeta pa mutalika so afinga mutalika so temba. Mutalika so vivante. Viens dans la plimbote. C'est le abeta pa mutalika so afinga mutalika so temba. C'est le abeta pa dikero da finga dikero temba. Ba finga wera pa. Mais wera na succès te. Ba regretta ka pourquoi ba longwa, ça ba regret. Pour muto ala na succès te. Moi le na minute jamais au moment na ba finga me souvenir na biso volo. Ba finga ve joski ki amukuta ba finga ve na biso moko nani lita bembo. Ba epe na internet ba bando finga bango. Mundi batu pena ozaka pena mutasila batu basila pena bazali kasila muta otanga pe communauté. Mais pourquoi bino wera ngo bo bia sila mais bo finga kika bozo finga kaka donc chaque jour siko soto fongoli ka internet mo wera za na kati donc ba regretta pourquoi ba longwa pour na bango ba longwa avant et puis ba osila ba jeune. Le problème toza nango lelo jeune na comme na aja ba profiter na comme na aja ba wera te na comme na aja ba JBT mais ba misileleli. C'est le banda longwa crini na sale bin sabat. Pour Bill Clinton edenda ka sabasi mango babumika edenda babo mido zo pesa ko c'est le banda yo ba sala crini. Yego taingra. Pour ba client tout ya pétrole ya Mariano baloba kina na banyungu mususu ta sera te ka pétrole. Okopala kina na nyunga ve mauvais lubongo zoble. Pourquoi lubongo zoble? Comment on appelle ça défi? Okopala ya pétrole. Si vous avez un client qui va se mélanger pétrole et maïs, il y a un bon mingi, il faut ni mat.
Vous comprenez? Et puis ma mère, toi, Mikata Makala, ba yebagi. So dans la maison, Serge, bon, Serge. Pétrole, il y a un chamaïte, Malouko, ballon chamaïte. Bouara machaïna. Donc, ayebi. Et puis, Tilelo, t'allais bien. Au monde, forme à libo, on est qu'un dame, pour Kingolo. Au combat, sera bois qui n'inzanza. A kepena kei makanga. Au monde. Dans les macasses, les logos. Et puis, il n'y a pas pâté. Donc, laisse tomber. Donc, on a normal, les tiers, tu vas les sonnettes. Pour mouta marqué pas que ça Bill Clinton. Mouta marqué pas que ça li de Moukoussé. Mouta marqué pas que ça li brigade. Le roi David a marqué. A marqué pas. C'est les mamans qui bien en route. Non. C'est les mamans. Ah, bon, il y a marqué pas. Plié, tu bien. La Krawera. Ah, si. Tout le monde parce que bateau va marquer pas. Bakokende, bakozonga. Krawera. Au moins, on a mis au soto qui est dans n'enga Bill Clinton. Tout kalu jalongwe. Animation pena donc il a la nukutu. Mais wera afanda bwebu Bill Clinton aya. Animateur à boga. Et ça passe au Bill avec il y a ça la test, bon tu vas ça la test, c'est ça solo. Te Bill penamba moi yaki mwana ndako. Aza solo abi ça la test, te boga ni ngona sa test nden. Il a boga. Il a boga. Bon il ça la test. Ah si ça test. Ça la test mais avant ça tester. Voilà pour voir nous abimate. Rien à voir ba Mickey. Comprends? Quand vous obimate après pour papi mabala mutayaka na héritier. Vous obimate. Ada mutu na bisoka wenge. To tinda na douche. Abwagela emai ba ya mungu. Vous obimarate. Wera za na shwate yango wera chake na ndako abibo fanda nanu. Ala tandoko la team ko vwe bima nde okota. Do wera zwa ya tangise classe. Wera la na palais. Wera azue le roi exaucé na gladi. Donc papa ya ndengwa na muta famille noté. Ani papa no ni mama no mafandi so na parler. Faut ça ba reconnaissant. Ya mo le na minito mutu so akaso atalia non c'est petit c'est un ingrat qui ne musikate. Ya mo na mo ndi ma prophétie à faire. Aloba Richata sali ndenge nini ata sali disque ndi ya or confusion Anthony. Tu n'as pas besoin prophétie bimat. Ala voyant faire. Aba Richata sali ndenge nini na vie. Ah tu dois succéder. Tanga longwa ka prophétie. Ta prophétie. Tanga longwa ya lobango déjà. Abenga na fone. Sanka omoni mwana na ndena zubi na prophétie a sala rien. Siko sona ko motala babilo nyoso zo bete zo simbate. Faire à roda prophète. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, ça que l'on nous regrette en retournant sur les cannes encore venir musique à maison mère. Impolitesse, ingratitude. Babylon na regrette rien wana. Oyo et puis baza pena ba reconnaissante. Il on a regretté on a bola munyo so wera sala bango baza bato ba wago zongi sala wera nengo nti omoni lelo wera azoe bango le roi père omoni na nenga mabeti bazaki wana histoire moto bossa na gloire na profiter sous na speaker pour na speaker tout mikolo tant ka wenga ensemble et wenge ya maison mère tozalaka na mutualité ba mama ya ba musicien mama musicien ba mama ba musicien ba na réunion na bango parce que ba mama ba musicien nyoso wana baya je me suis pas wera baye bisaye yom to sali bana mso ba mata ba avion ba mama boto ba musicien ba mama boto ba musicien bazo sangana ba réunion yom to sala ke bana mso ba mata ba avion yom to sala ke bana biso ba zwa vie ba mso ba za ba ofela ba famille ba kima minerval ba futela ko bango te mais tango ba zwi vie bango ba ko s'occuper na baleki na bango biso mama biso to bien wera elo moi no yo un jour à manquer yo ou bien moi non so zalenga finaye e bon mama na bango donc ke ku musika mama faire ti na mama ozo longola nani nazo betelo ke ba mama na bango ozo comprendre ba ya peda boue loba bisote moteto bota ba ne me quoi ozo comprendre sikoyo sangara de kuda wewa na to speaker sikoyo yango sala ke lelo makamba wa mona yana ngo wera te eza banzambe na bango ase ba mama na bango mo o ba loba na bango ke o ko ignorer wera donc siko bana travail mo fo ba zongela ba mama o legi su wifo na se yo pena na tinda ke yo o boya wera allez po maloba na ngana lobaka nzambe to yeba te ke to bota ba ingra fongola bango ka yango nde ba fongwa moni de problème bazana ngwa ngwa ko duwe raté donc lelo comment mutu mama bino nyo sambukle do asata la bola momote to comprendre to lo ba ke we rata na bola momote
Donc voilà, donc ils ont une gratitude. En tout cas, c'est pas bien du tout. Donc il y a un monde en Sankarata on a yaka. Ngabota la bien bon monde en jamais na yana kamata na banda batu. Ngana yaka ko répondre. Batu ba finga wera. Batu ba finga wera. Batu ba loba ba mensonge. Bon bana musu bata bota mina 2000 lelo na 18 ans. Siko musu to bino bandaki wana azaki beba azaki te. Tant mutayo ko sa histoire ko c'était comme ça. Siko mabe. Ya moni biso yaka rappeler batu. Que tala yene ngaza boye o bozolo ba mso aza bandaki wenga azaki te. Aki na 4e album. Tala ye kuna tangu wenge bandaki azaki ta kenda bato bondela ba JB. Kokopane mais ayaka oloba o yaza cofondateur ya nani. Tala o kuna azaki boye tala do yango wana to yaka. Sko bana lelo bien na bango po tellement appela la ndama mingi ba commesko comprendre ce sont des menteurs. Oh là là, non, laisse tomber. Ce sont des ingrats. Ce sont des par rapport à tout ce qu'ils ont fait, tout ça. Voilà. Donc, Batoutou, Bamona Benaki, donc, en tout cas, merci pour Internet. En tout cas, voilà, on a invité sur l'Europe, ça va programme. Zénith, ils ont confirmé en janvier. Zénith, ils ont confirmé, après élection présidentielle. Donc, après élection, Tozobeta pour Léona Minito, Toyebite Maramuni, ni Bafra, Nabiso Bakumbata. Oh, Barolo, Basus, parce que. Bango monde za na minito balobeto beta teto beta kiteto respecta mot d'ordre. Sikolo na minito yo makambo loko la situation mboka ezo changer démocratiquement pacifiquement. Yango to zo beta pour gouvernement française na préfet de Paris ba tali ba bino wera tu dois venir jouer. Donc tu dois balobedo ba obligé wera. Tu on a choisi de signer un contrat. Donc to zo to sengara na tous les combattants bileli ba veste cherebima. Vous comprenez, vous sommes biloko à danger. Boya concert donc wera son aza moto to beta concert wane bimela wera zakanda. Et zakanda donc ça fait combien de temps? Donc voilà quoi. On en a parlé mat. Non. Ouais, ils ont présent en parler. Un gars dauphin. Et même ton qui gars dauphin. So monika so eleli. Moi mobimi bato bakomi bato wera mukuse gagagage kakotso na chebo abetite na suspendre so na chebo fa bet dictateur so na cheka do ba dicode ba ngone so fa classement ngande dauphin ozo ko pas donc l'idée le na minute donc deux fois té sans cas d'écoute mais on expliquer bato ka ye tout monde a docteur moi mso traiter na mama et maman pe na 4 polycliniques ni moi kenda ndio akenda ndenge wera za donc wera ne député ma obeta musique bon surtout que sous bato mususu zalaka wera tia ba oneti panzi likolo bon wera kutu eza moment bien wera kene akomi député bon on va profiter que de terretique à la vie comme ça pendant 5 ans ya députation wera va profiter après ozonga soso ils ont dérangé bango sundeni muto alinga ko mané député formidable Macron. Formidable déjà début mois ils ont bima déjà donc wana ba shikito bango hein bato ba royoka et puis wera sona zoimba papi labila. Honorable na lukunga moko te papi la bila et puis azoyemba président Massoudi balobi bana changu nyoso derrière président Massoudi et puis azoyemba le sous président Denis Ngabani et puis pasteur Amos Mbayoli Swanzambe donc azofana li Swanzambe donc nzamba ga bena sira bi na kola na Amos Mbayoza donc voilà yango moni donc we rason ba yo ka formidable et puis na kati wana crimoro nanya sali ya Nes Makiadi deta ba papa na Jonathan mutamema famille mobima na un mois donc ye wana Nes Makiadi ba sali pe crimora bien même le Neymar congolais Kim Saloum balobi deux fois té donc ye pe ba sali le rumora bien donc voilà quoi même Paul Pokipo balobi FBT misalande donc deux fois té donc voilà ya omoni ba tutu babigeno en tout cas base la kalaming te zobima boyoka de nini Jamaïque eko corriger batu. Bon Jamaïque azwila ngo ba mbongo na animation, azwila ngo ba car na animation, ça ba concours à danger. Mais ba tala ko belé omona ka lokota maike akotisa na kata ninzanza mobo ya kisangungi ya beta ki chaka cha mungu achana loso. Oko pa donc eza uti musika. Mais ba Jamaïque kwa uti pena na ba concours ba nini donc rien à voir. Bon c'est la ngo kala mingi tezo bima. Oui, raison les lois sont grâce à la concurrence ne wana kufa Michael Jackson personnel na Congo en tout cas rien à voir. Fangwe Panzani c'est un rumeur que Zaka Wino Vasco Mabia là azo comme secrétaire à Kobengo Mzeka maison mère. Tu n'as bien. Vasco Mabia va pas faire. Non, on a bien. Ngaba okesa miki na kanga bina bakomba batute. Ba leader kutu bango j'ai du mal bon bato. Merci nous sommes arrivés à la fin quelques dédicaces comme pour la soka moi dans la fin de notre Kobengo Mzeka maison mère. En tout cas déjà tout d'abord on a kena en États-Unis nana benga
petite sœur en États-Unis pour aux analyses aux États-Unis c'est pas donné à n'importe qui nana benga motema Dadi Bimba et puis na Yesu nazomona mbala moko jelingangu ya Karine Ngangu Dadi Kitoko balobi ya Sandra Kitoko et puis Apocalypse Bella de Guzman na pesi maba mbote et puis na Yesu nazomona mbala mo pichumbongo aux États-Unis Papi Kalongo na pesi maba mbote et puis so na Yesu nazomona mbala moko Grace Kitantu Grace Malulu na pesi maba mbote wana bana States et puis na zongi siko na Canada eska na komona mbamo yana Michael Jackson Jonas Mbese na Canada motema Arla Badiama papa na Patrio et puis na Yesu na moni mbamo Gibacho Loura na pesi maba mbote na bana nyonso Canada et puis na zongi mbala moko Arthur Tongo na Canada na zongi mbala moko Suisse eska na moni Popi Sungu na Suisse na moni mbala moko Chantal Switzerland o bayemba danger na quel Londres eska na komona mbala moko Gauthier Mascotte l'homme idéal ingénieur de banque donc des fois toi azana ki sasa donc azana bakambe belé pa yo tonga ba susu ba blog belé et puis Marco Zefondo balobi na katsa London Marco Zefondo mudaleke na bilamba zate pardon Marco et puis Monique Kinke na Majesté o bazo benge ujana moi ça mundele aboya lito ya ba congolais so congolais non j'ai pas le temps mundele mo papa bana ya balana non Monique Kinke na Majesté et puis na bandio zonga mbala moko na Paris eska na kokuta sko Gimalela le prince de la ville bato sate bango banani papa Natalia et Malami na koma joueur na Monaco ekezwa bino temps et puis na moni mbala moko alemwela balobi deux fois te Frida Kamba majwa et puis na bosante Chikito bangu se na Yesu nazomona Saint-Valois Paris 16e fiti bukume sabandal Dabalobi tango députation zo banda Saint-Valois yepo yetozo voter ne grandia bandal monument Max on bakunde pa na bango donc Saint-Valois Paris 16e fiti bourgmestre et puis soto yeli susu na ndenge ya Paris wana ka tomoni golf kizo la dégâts matériels balobi deux fois te et puis to keli suto moni mbala moko Cover Moussa, tomoni ba Alpha Mampuya, tomoni mbala moko président d'homme na Lille, tomoni batunyo so Paris, donc ya kosakanate et puis ba Robingele, donc ba Massanangai, ba Serge Wallace, ba Rodi Fula, donc ba tout na pesema ba mbote bana poto solo, so na ke Belgique sika sko to na mariage au Percy Tumbasala gi. Pardon. Ti lelo ba invité ba tika na biloko ba olianda ndamu na congélateur et sauver sungi bango. Percy Tumba prêtre. Et puis Chiba subalobi e bendesima. Masalanga Jomo Dango kika spay. Yo mona bango ndenge ba ya mona debi na bango. Et puis na zongi siko na nenga ki sasa eska na bano boka batambongo bo eskizenga pardon. Na embala mona tete ndai maboko bank. Hein? Tete ndai maboko bank motema ya yemoko Marachel Tendai. Mariage na Champs-Élysées rien à voir. Héron Ilunga balobi pardon. Mutasisi de l'estage. Et puis na yembala mo bozomona mbala moko honorable Jolou le pétrolier. Papi la bila na zongi susu. Et puis président Massoudi na yesusu na ndenge ya sasa na moni mba moko David Lotete Kadisho pardon David Lotete muta osomba bandako ebele. En tout cas merci et puis na yemoko Yawili Kinkela Caps balobi deux fois te depuis na musika tozopesa mbala moko ser na biso moko deux fois te mazenzongo balobi donc topesima bambote potalaka mazenzongo akeneka soin de visage na Paris et puis azozonga kala mingi te donc deux fois te salon d'alongole on a banda les okoma na même ligne na hôtel du fleuve en tout cas félicitations et puis na eskomba moko ma femme légitime à l'India de l'américaine 7 fois États-Unis qui maté basia ba pasteur combien ba kima basia ba musicien combien ba kima basi combien ba kima na poto même ma femme légitime à l'India de l'américaine inkimable na jipapembe pe jipapembe babite seki batangi ba livre il faut quand même souciance comment ba couleur et kokano eza kisi te papa la pesi à l'India de l'américaine mbot et puis la pesi les sous bana ngai Sam Samantha Monique alo babenga nga domestique riche te mon père n'est pas domestique c'est un riche moi je te comprends ma fille Sam Samantha Monique Samuel et puis Nino Mavoué Mbatong Zol mutazui visa zol ngokendete pour le Kimboko la bandis ko pesa prière na ngai en tout cas o sona banina longwana un micro ba micro TF1 micro na ta bonne ça c'est vrai ouais. Nous sommes forcés arriver à la fin. Je dis merci à tous vous êtes branchés. Merci à vous les chaînes, Gauthier Mascotte, Jojo Diamond. Merci à ma méline Zembatus, Pépé, les Diazou, mon agence privée. Il y a les Dynamo, Fabou, Quand tonton nous sent, je te salue. Il y a Samine Lombassi. De bonnes choses à toi, pardon. Merci.
merci. Je nous songaï. Merci à tout le monde. Les beaux Jackson Manoka, je vous sens tellement trop maïle. Merci à toi derrière la caméra. Ouais, balobi Popol Mumba, na pesima bambote artiste Mumba, famille royale. Et puis ya Willy Moucheni, balobi mutema malamu, mutema mawa. Pardon, na mona mécène ndengwana te. Et puis greffi fouti la matita liebo singa mfumba zolo mbwa chic bazola comportement. Na pesi ba immeuble wa rambote Seigneur. Alléluia. Oezolo bisana baba. Na ba Marie Paul Basila ba bimi Seigneur. Oezanini jalousie ka immeuble. Mais mutazo tinda bango azali. Boleki sacrifice na bino nyonso na ba voiture na ambiance. Tala muninga wera zotonga. Qui la faute Seigneur? Na pesi ba diplôme bana wera mbote bana bazo tanga aux États-Unis. Bolo ba pe diplôme ba chinois mutu bazo te foutre la bango minerval. Bolo ba chinois bazo foutre la bana wera minerval pendant 20 ans. Après toi bazo misala ba kozongisa ngondam ndam. Na pesi jipi ya gladi mbote Seigneur. Bible frère Patrice. Kobana l'Apocalypse comme une Ephésiens pe mukie o melimai frère Patrice o ngebe motema mama Esther. Na pesi lisusu ya Jonas Mbese mbote ginkoi ya Maia. Na pesi mbote famille wana nyoso royal famille ba wera. Na pesi mama na wera ti lelo aza jeune Malbertine Mukala. Na pesi kitambala ne mbote. Soki na yenga moko na ndaku Seigneur. Oh quelle bonne vie. Na pesi bambuwa na ngabaliaka koleka batu mbote Seigneur. Baleki na artiste belé na ba leader belé na santé bambuwa sakara. Na pesi ba chip na ngabote. Soko koti yango fo soko la 19 fois et demi. Et puis na pesi lisusu ndaku na ngasika to fani mbote. Merci na prière o ezalaki makasi. Merci na ba leader nyoso ba disque zo simba tebo sambela makasi. Amen. Roger Kinkani, merci beaucoup, on se retrouve. Ah, il y a Roger Kinkani, donc le véritable célibataire. Donc il y a ça singleton. Papa chez ça. Il y a Roger Kinkani, le véritable singleton. Donc Mouto, le na minute of donc atika nengwana. Basa ba France bazo benga olobaki obala ngai muso Belgique bongo ngai bamso moi citoyen ya Roger Kinkani na moto ko sagalate. En tout cas merci Gloire Olangi. Na monique ta ezongi sous makasi. Ouais, boende bien et puis au moni matelia talo bamso bino mona bena do makolo examiner ne bimatina ba pembeni metala yo. En tout cas Gloire Olangi zala ba nga nengwana mtakenda ifasik ba bebsela bino boulot na binote tala la beauté divine au cœur de la Bible, Gloire au langue. Parado Batikayo. Merci. Bye bye, à la prochaine. Gloire Olangi, exacte que au salle mission, on va la mouvoir nous on a marqué. Vous en avez qu'à na mais faut na de tika. La gagne moi. Si on reste en sous voyage pour aller aux États-Unis, aux États-Unis donc na y parler na surprendre de na monga mutu gelimi donc na kutu na ozonga ngamba mona tala pe cap ça zo lukanga te ouais déjà peine automatique dans le monde entier pe na faut comprendre que vie na ngai donc Willy Kinkela caps ya makila do to kola pe na donc ba vie ban cadre biso veto ko tato le kako non na sepeli ya trop na matape karango na matikar te via fula pe car oh langa Dakar moi si kitoko nde Hollandi moi si kitoko pas poupée.
Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.